Bana Kinshasa topesi bino lisusu mbote ezali ngai ndeko na bino Benlo Beach ya Cyber Café Benlo Beach na ye lisusu kopesa vraiment ba félicitations ebele na bandeko nyonso basalaki biso confiance ba participaki na programme ya DV Loterie 2021 na ba bureau na biso na yebi ete bozwi ebele tozali na contact na bino na yebi lisusu kopesa félicitations pe merci na bandeko nyonso ya diaspora o bazali na Uganda na Rwanda, Tunisie, Afrique du Sud, France, Belgique, Grande-Bretagne o basalaki biso confiance batindaki biso ba photo na bango na WhatsApp pour te faire participer bango na programme ya DV Loterie 2021 bango pe bazui ebele je crois que tozali na contact pe na bango pe tozali lisusu kosenga na bandeko nyonso o ba participaka na DV Loterie 2020 ata obetaki pa na biso te mais ozali gagnant ya DV Loterie 2020 ozali na ba difficulté financière to aussi ozwaki visa mais mbongo ya billet ezali te yaka kaka na lombango en face ya Hôtel Phoenix bureau na biso ezali wana okozwa lisungi na yo pe tozali ko rappeler na bandeko nyonso o bazali de par le monde na Kinshasa mais bazali na posa ya koya na États-Unis pour visiter États-Unis koya na cadre touristique koya na cadre des affaires na cadre des études bazali le bienvenu na ba bureau na biso pona osunga bango na ba procédure nyonso topesi bino merci. Merci et merci encore. Par résultat, DV Loterie 2021 et Cybercafé Benlo Beach, spécialiste en immigration américaine, Oyo et Zwami en Facia Hôtel Phoenix na bon marché, Galerie Igoton Zambia Lemba, Pena Apocalypse Vende na Masina. Biso nyonso Oyo to betaki to ya pona ba résultat, ya solo prise en charge et Zali. Cybercafé Benlo Beach, spécialiste en immigration américaine. Merci Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba pona komba o bundeli biso pendant 38 ans. Ba Congolais nyonso to soutenir vision ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Papa Etienne Tshisekedi, qualité Etienne, un vrai patriote démocrate, ouverture consensus, respect aux engagements, un grand bâtisseur, pacificateur, père de la démocratie. Qualité Etienne, un vrai patriote démocrate, ouverture consensus, respect aux engagements, un grand bâtisseur, pacificateur, père de la démocratie. Hommage Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi a certifié et jeunesse restaura la démocratie, la liberté d'expression, aja et de dans le Congo à organiser meeting, na ba marche pacifique, ba ville montade sura, alongola ba Congolais bobangi, ya komanche na nzela, pana 38 ans d'élite, c'est ça la démocratie. Hommage Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi a certifié et jeunesse restaura la démocratie, la liberté d'expression, aja et de dans le Congo à organiser ba meeting, na ba marche pacifique, ba ville montade sura, alongola ba Congolais bobangi, ya komanche na nzela, pana 38 ans d'élite, c'est ça la démocratie. Merci pour nos combats Etienne Tshisekedi. Na président Félix Tshisekedi, na Tshilombo Antoine. Les fils qu'on voit, les fils qu'on voit les pères, soit père et laissé, au Congolais va s'épéler. Hallelujah. Yaka Nzambe tobeleli onkolo po ete ozali esengo oyo ezalaka te katikati na mitema ya baye batalelaka yo nkolo yango wana Nzambe tobeleli yo Yesu okita na mboka na biso yaka nkolo kita nkolo okonza katikati na mitema na biso Nzambe tozali na posa kati soki oto Yesu nani mosusu nkolo soki ote Yesu nani mosusu tobeleli yo tata kita nkolo salela biso nkolo na yo pesa biso kimia na yo Nzambe merci Seigneur. Yaka Nzambe
Emmanuel, règne au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons que toi, Seigneur. De nous-mêmes, on ne peut rien faire. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ya lelo ya tongo ebandi boza ebele liboso ba TV na bino mote meza likolo certainement un jour ya ba événement ndenge UDPS anosaki ndenge ba force ebele baza ko annoncer ba kotambola d'ailleurs FCC alobaki ko tambola lelo mituna ebele zali qu'est-ce qui va se passer lobi simakoyoka Jantini Ngobila aboyaki marché Salama, mais ministre, vice-premier ministre et ministre intérieur a contredire hier par rapport à une autre convocation. La Rotanga Ngosiko TV Radio T, Bozola Nabson na Bunya, Bozana Fizi, Bozola Nabson na Ruchuru, na Masisi, na Gemena, Topesi Binombote, Batbazana Mbandaka, na Mweneditu, Bata Mweneditu, Bolbaki Bozotanga Bisote, oui, Mweneditu, Nganda Jika, Chibombo, Topesi Binombote, Bata Chikapa, Mbote na Bino, Bandeko Bazana Kasongolunda, na Kikwit, na Kenge, na Kola, Obazu Mosala TV Moko, Bazo Chango, Mebazaba, tu Bele, Sokotali Loana Kenge, Wana Mohamed Azum Mokano, Agochaka TV Moko, Mebatali Sango, Batu Bele, Nguinem au Congo, na Pesi Mbote, Place Aza Kolanda Biso. Merci peu d'avoir Bazali Banda Mboka, na Texas, na Dallas, na Belgique, Boza Ebele, na Suisse, Toza ko continuer, Kosala Musala, Oyo Pona Mboka, et ça pour satisfaire Batoute. Très bien, on va évoluer. Je pense que Nengana Nosagi Nabino déjà ici à Komi Marambagolo Bezali et Belé Tosolo Anaye n'a repé Sabino pe précision par rapport à la bourse d'études parce que l'Obina Lobagi Maramba bourse avec cette publicité Batubele Batunagi ba position Zalaïté. Oui, je vais préciser aujourd'hui avec des détails pour Boye Banini Bogosala comment il faut tester Zali confirmé pour le 28 septembre. Honorable député provincial, il y a Banaya limité. Ye wazana biso je koko monsieur 48 heures kombone botiko tetiliwa mbote nayo mbote boye malam na boso na politique d'abord bonne fête indépendance hein? Merci pareillement voilà n'a apporté précision mon amuke pour le but député bana limité député provincial voilà parce que quand tu dis député bana limité on a commis député communal alors voilà. Que ça n'existait pas voilà soit va voter au député donc député provincial aux pour la ville à Kinshasa nous allons élus. Il fallait préciser dans mon obété que moi libakomba liboso dans mon obété il faut préciser Kazaki et Lina limité mazali député provincial ba député communaux bazala raté tous arandé ba député provinciaux mais d'abord yo nengoza wana likambo ki député ko sonela ngo soutenga ko ngana tuna yo quand est-ce que tika no mambo ki député parce que qui député na yo eleki c'est-à-dire ato va na yo mais ozoko ma député na nko mais yo mo propose o lo bakena okota lisute ça peut normal hein tu vois ça dépend de liboso na Nzambe pour une appel ça souffle de vie et puis ça dépendre na base nanga au tolo parce que ya limité pe Kinshasa et puis base ngo pe koma penza on dirait comme na Congo mobimba voilà donc moko ba na ke to lingi o soute moni nga lo ba toujours que population ndazaka ba ngonde ba employeur na ngai bato bangajaka biso mo ba ke to lingi su osa biso oza sumona mona musana biso te na otika ezate na lokoso nde na ke na kosala ngo tete ezande parce que na ke na quand même ko soutenir na ke na ko binisa pe le lobananga na kati assemblée pour na makambo ezo ke le monyoka nyoka ezonga na nzela donc ezo dépendre ka na ngamo côté so pour na ngamo mesina tika politique kala pour politique ko isangai tant on a zala no mo moke na makambo so na zako ko vivre beaucoup mieux que na politique le comment aux humains ndambo faut kanisa pe base faut kanisa pe bandeko bazobela kaka pour la politique te Nzambe pe abi fait tout ça li ba semblable na biso donc comment quand même ko serenga mamuke oza molobeli ya Kinshasa bakambo ya Kinshasa ezotala yo boni santé ya bakinois depuis oyo komi député ya Touro yo na ndenge boza lelo na ibandeli ya mwa mandatio na bino bilongi na bino pene monana ki lokola bato ba yeko sa misala penza makasi mais une année après tolo bato zo kende 2 ans est-ce que ozotala Kinshasa na lolengo bino bokana Kinshasa kozala tozo regretter parce que nan beaucoup si makambo bokana ki bosana Kinshasa te ko regretter na ko regretter parce que tozana moi temps ezamou laïté mais temps ezali na ko loba te que tozo loba te tozo salaté tozo sala musala mais leko ko vraiment ko handicapé biso makasi za makambo ya corona et bomi musala et sale makambo belé mais na assemblée provinciale tozana ba projet belé ba proposition ya makambo belé ba résolution pour l'assemblée auto ko tchana mutu ya gouverneur à ville à Kinshasa ezali kala mingi te bon na session septembre makambo belé ko salama
na sepela qui passe le gouverneur à ville malo alobaki pendant la député batala pendant net to na vacances parlementaires ezaka pour le gouverneur te mais ndenge biso moko to kende to tali ba problème les na base na biso alobi avant session malo ezonga photo fanda na ye na président assemblée total la promesse na ville à Kinshasa ba luka moyen ta ko soulager ba problème moko bien sûr que coroner zo saba mobulu mais bala que ça que l'état za l'état pour l'état malade zo kangotie malade zo ba individu ya ngota le muto kufi continuité à faire à l'été zalaka to bunda ka atana kati ba corona ngo to luka moyen ba régler ba problème na Kinshasa parce que ba problème eza ebelé soki na lobina biso que le loke depuis mandat o bandaki que peuple déjà sepeli na obuka lokota toza na pasi na ngai mo na zoloba bino awa naza na pasi parce que peuple on a photo mo na peuple abzonga na isika leo na opesa exemple moi moken sango okoza na $200 sombo keza bien okoliango okoboma na mo banque mais tant mboka eza bien te biso to tambola ka sans garde du corps pour nga garde na nga kengela nga izaka nzambe pour na ndimaka na nga to ba garde te to mon exemple mabe comme biso na mboka awa muto aboma musée ezaka moto azaka na ceinture à musée donc nga confiance na pesa na nzambe yango nazaka na bato bazaka na facilité ya ko koma place nga nazali nazaka pe na facilité ko yamba bato parce que nazaka na soldate na yamba nga munyusu na lingi ozo bunda penza ke ti lelo mboka ebongi na note so na bike mboka ebongi na kobuka lo Très bien. na niveau provincial comme na niveau national mboka ebongi na note mais alobaka toujours que omoni mboka o eza lokolo sombi lupango moko boye érosion moko boye libulu bato mo batimbola penza mboka ndako na lupango ngo pendant 50 ans 50 ans eza 5 décennies hein ce que yo sombi net le toujours exemple ya président de la république akuti mboko yo Mobutu asalaki oya ko sala asali malamu mabepe ezalaki ba remplacer Mobutu basalaki pe malamu mabepe ngo lekaki malamu na mingi siko faut Félix Tshisekedi akunda libulu o batu batimolaki depuis kala na biteke batu basala pe lo malamu te ya malamu pe basala mais mabeza ki mingi ko leka malamu mais Félix Tshisekedi fala za na facilité mingi du fait que bino bozana e po bino na ba Francis Kalombo na ba Lumbala na batu ndenge na ndenge pour longtemps ka ndambo wana bozalaka na Kabila boyebi ba kisi ya Kabila quand je parle de kisi za kisi nganga te ça dit so Kabila bebi sa mboka nde bino bozomona na régime na ye c'est que boyebi ba place nini o Kabila bebi sa mboka bolongwe bokoti ba MLC lokola yo lelo komi na IDPS donc bato yo bazalaki tant Kabila bomaki mboka zaki bino tant Félix a super mboka pa bon ceza bino fala za na facilité difficulté Félix a na onde d'autant plus que azala ba même personne o bazalaki na Kabila tant Kabila bomaki ba yebi place e bebaki po bola kiseka bebi saki awa cha pourquoi il n'évolue pas jusqu'à présent je pense qu'on a a raison ouais. Na banza balobaka il faut avouer et à moitié pardonner tous en ba erreur wana mais so moninga lelo na opesa ka septième question na longa ka PPRD eza parce que na mona ke makambo ndenga nazo lingela bato mingi bazali ko lingela ngote ya ona bakitena se désolidariser na ngana bango na lukanzela na nga mususu ndo mona kenda nzela mususu lelo na se retrouver na kati ya IDPS mais mabezali na bika basaki pe ka mabete malamu pe basalaki mais yemoko Joseph Kabila à l'époque alobaki yango sans embâche alobaka ngo clairement Kazaki na 15 personnes te na entourage na ye o bakosala bakopousser asala musala ya ngobe tozolo balelo pe n'était pas dans un IDPS na côté la kaka IDPS na côté la mokonzi mboka non il faut to critiquer quand on critique bato bazo changer puis ba fusil d'épaule bazo luka moyen to avancer chef de l'état pe faut luka bato pe na ba guerre bato penza lelo azala bato pe ya bien mais monsieur pe baza bien te o le chef de l'état na bika ngaite ngakutu nazara nga kuna te so ba pesinga musala le na kusala pe na kusala ngo pe bien bato pe ba ko sepela parce que nga ba benga nga papa social so ki pe na musala na kusala mais chef aluka moyen pe ameka ko tamiser pozo pe na bato yo baluka moyen to bato poussa ye a ke indépendant na mandat na suka ba mona ke non bato basala ki ndambo avant ye ya malamu basala ki mingi ya mabe mais ye plutôt asala mingi ya malamu na mabe ya muke parce que il y a un adage qui dit il n'y a pas de fausses il y a pas de mauvaises troupes il y a que des mauvais chefs. Ça veut dire que Félix entendre en croire ba dire nayo Félix a mal entouré. Na lobby bongote. Ça n'engage que vous. Nga na lobby boy. Ki aluka moyen a ucho bandats. Eza mandat na liboso. Vous avez 2 ans. Na yebi, vous avez raison. Na ucho lo bawat. Vous avez raison. Aluka moyen c'est le moment à changer fusil d'épaule. Tout ya bateau. Je koko mulumba. Yoza député. Oza molobeli ya peuple. Peuple aza kati na yoza kati ya peuple. Tango Félix a okoma na président. Na mutuno banda ozela Félix a osa nini. Ndenge yo yebaki. Et puis lelo. Nengo zomo na makambo yo kanisaki pona Félix. Oyebi saka so mamba batante, mamba batante so lobby. Mais même na ina no koyoka solo ya muto azolinga alamba. Oyebaki na minute esa sombaki biloko, tokomozela ba moto ba biloko nyonso. Obanda kozela nini pas Félix. Nini o Félix c'est ça sali par rapport au banda kozela. Nini onano salite oyozo kanaka ko sala. Merci. Na banzelo ko nazaka kozela mingi na Félix. Mokonzi mboka. Ezaki na no état de droit.
état de droit le tokolo bateke makambo ezoleka lelo eza makambo ezoleka na régime utoleka tunamona na lelo bato minene bakoma kosamba na Congo ezala moke ezala monene mais to biteke to komina déjà na sommet to bandi ko kende to déjà elan ezali il faut to kene sou musika pour tout le monde apprendre que le ata mutu na nzelo bundi o leki na Facebook ofingi mutu ba localiser ba kangi il faut état de droit na ezala pe pour na batu nyoso et comment ezate que ezaka ba couleur moko boye to nini pour na point wana na moni penza que elan ezali et puis na yebi que elan ko zasu makasi d'ici to comme fin du mois batu ba ko comprendre que état de droit il faut ko tan katia mboka oyo ndenge chef de l'état eza souci na yebi makame bele ezali ba salaire malonga ezana noté tozo bunda ke ba salaire social ya batu bref social il faut zonga na banza ke bitumba ya mokonza mboka ezali ya social mais batu bazo ko tia pe kaka talaka oyo obendi million kotoyo obendi boye il faut anda ko kanga batu ba banda ko banga l'état bi ke non soki na yibi lelo 1000 francs à l'état place na ngeza na makala place à makala za karate ndeko sango mokonzi soko lobi mabe bakangi batindi o Eliezer a lobi to ngayoyo message WhatsApp ya privé entre deux individus bakanga bakatelanga 18 mois te makala ezala bato ba osala mabe souci na ngwana chef de l'état naza sûr que maka changement kozala et tout que déjà na suka oza parmi bato basangana gezolo bela mambo état des droits ça dit biso notre za ego liboso amibeko voilà oza parmi bato basangana na kanda ça dit bolobi ba péché musu ozala impardonnable été ça dit ata chef de l'état boy go fouiner mais biso to kotika te parce que biso to ba victime directe likambo procès à Kabila ça dit boa parmi bato bosangana bobi ke Kabila il faut asamba par rapport à ba crime nyonso basala qui compris yona bande rebelle bien que discours ngo même mukuna na kasho pour la likambo ya kofunda Kabila c'est vrai que ba mission wana makambo ya Chibola mais makambo ngo ebele ndenge komo kende lesko ya mukuna komo la kisa c'est comme ça répondre makambo mukuna wana pasteur mukuna on a pesi plainte à Kabila kuma wapi pona yo plainte à Kabila zongi sano po banga kasho tete eza ko banga kasho te non so na banga kasho na wa ko leka yo chaîne no ezaka eza déjà porte en kasho ouais pas ça mokonzi ouais maintenant on tient surtout mon boko ezala ko bo petola ma déjà tamsulo ba kanga eza déjà kasho ngoti na ko banga muta moketenga na banga nzambe plainte à Kabila bato ba initiera plainte à Kabila bazali mais neti nga nazali parmi bato wana te na ko commenter sur yangote je sais qu'il y a une plainte je sais qu'il y a encore une autre plainte na niveau ya Canada. Il a dit au Canada, bah côté dans ces pays, bah avocat collectivement, bah avocat, bah porter plainte. Il y a des plaintes qui sont en cours. Mais là, na ko lobaté, na sur ma plainte, on a pas Nazali parmi les initiateurs, bah plainte on a té. Na ko lobangoté. Tozongi rapidement, makambo ya Yamuku no lobiawa. Makambo ne c'est un petit montage de rien du tout. Parce que sur tout la vidéo on a, est-ce que vidéo on est zagaye? Bon, on compte dans détail la vidéo té. Si admettons que zaye, na lobité que zaye, admettons que la vidéo est zamukuna. Position tous amis mikolo ba maman batata besoin de mission bolimbisanga position pendant bazala ki na ngona yena mwasi na bien que ce que zaïe na je me répète encore pour la dernière fois na lobi bien que ce qui na vidéo wana ezali mukuna mais ngala tikala na ko yeba teke zala mukuna mais ce que zaki mais position à bolingo bazala ça na mwasi na est-ce que position est position à viol moi ça zo yemba chilu bezo beta bobini ba maman besoin de bolimbisa besoin muke est-ce que viol les akane ngona Omote que ça va monter parce que quand Mukuna a comment dénoncer ma bé au rongé mboka na biso pendant des décennies. Ndelo suka ya Mukuna za na prison. Mukuna salé loko mokota. A salé loko mokota. Nazongi sukulba est-ce que total la vidéo wana. Nazolo confirmer awate que zali Mukuna na lobi ngoti. Mais supposons que zaye admettons entre guillemets que c'est ça pasteur Mukuna. Est-ce que moi je suis pas violer? Moi je suis bête ba siffler zo yemba na yeka ndenge ezalaka na ngoto et biso makambo ndenge ezalaka tout ça na biso to yebi biso tout ça na bana to kota na bana peut-être ba violer na ba rendez-vous hein ça dit moi yebi ba violer lobby ba violer sur les violer na so violer quoi et comme viol moko boy programmé au jupe na tango cha caméra na bien que nazo affirmer que eza mokunda na vidéo wana mais ce que ezaki bango na yebi te so na justice ba viol programmé za tabi violanga kala violenga sous lelo l'autre na wazo o violer no sungai na bona ne pe ko violer nga na violer sukako bon aussi to tika ba aventure état de droit faut zonga ba juge bazo sambisa mukuna bazui ba élément de na lobiao est-ce que on a penza ezali makambo ya ko kanga mutu mukuna je pense nga selon nga ba kangi lelo parce que mukuna dit beaucoup de vérité na ndenge bato ba gérer kimboka na ndenge bato bazo continuer ko gérer mboka mukuna était
clair mais makambo ba vidéo on a pendanga na zara na kotaka ngote. Avec Pascal Mukuna Orobi Maraka, moi je pense que ceux qui osent aller dans les bons justice à Sengeli à Salamoussa naye sans qu'il y ait la partie pris à Batuto Batomoko main noire bazako ko peser sur ce dossier là pour que Mukuna bima ba mama pela bande ko na biso ya basi bo batela ba na biso ya basi yo moko zola tamabe opesa mibali ya petit bon tango bazako ya liboso na yo ezo okoma makamba viola ki yo moko zola tandenge nini yo moko mwana mwasi elateli yo tiki nzoto libanda so okea wana balemba okukuta place musu bazo sala action chel bolimbisanga pona ba expression mais nazana expression musu tezaka wana o place musu ba che action chel obeti deko abakseli okumoko tale loko bazo sala c'est-à-dire bokitisi bonzoto ya mwasi tina niveau wana alors tango mobali ya koya mobala ye liboso na yo bengi yango lokola viol bino mama mwana na omoko ya mwasi esi ba viola ye siko so ba esi ba senta ye babakisi zemi musu so ba sente mutu ba senta mbami balite babakisi nde na o azalaki na. Honorable Jekoko, on va entamer le dossier on compte pour les dossiers moko na monaki ba député ba kitaki kala mingite. Mais je vous informe l'insécurité na zappé na badiading na monga fula insécurité za makasi bato bazo kufa mikolo nyos lelo na tongwa vers 10h ba jeune ba kanginzela ba tumbi ba pneu pour na kolakisa ras bol na bango par rapport à situation wana to senga na commandant ya police boko tana na kati ya biloko wana yo commandant district yo za commandant ya siati associate policier azobosana na musala naye population azoya ko dénoncer zotunu obi bato ba kotiona bazana minduki ya marque nini ndeni population ko yeba na forme ya minduki bwa pesa yo alors que yo mutoza sasa ko boite la population na biloko naye donc situation yango na TV za radio te nde boza ko mona situation za pina malamu te lelo na tongo na niveau ya monga fula avec espoir que le général Kasongo avec son équipe va ko s'imprégner la situation pour que ba pe sa solution Congolais vivre malamu na mboka naye Bougumestre ya Kalamu bakangi elobi Israël est makambo oui bobenga JCK Dima bakangi elobi na 10h ba yeko tika na ba 22h mais ndenge bakangela ki ezaki na mandat na mine selon ba information tozana na luki ye moko na tikali ko zoaite mais naza ko luka pe na ko zoaite na minute oyo adjoint na yaza ko mona na te moi si adjoint na inde bakangi aza na parquet ya Gombe na komona ye mama Françoise naza na kombo na ye avandi kuna pona dossier makambuya ko falsifier acte de naissance ya mutu nazo lukana ba précision parce que na yebi na bato ba portaki plainte il me semble que moi si a Denis ça parmi bato ba portaki plainte to retourne un peu ba question pour nous avoir réponse par rapport pour terminer revenir avec honorable Jekoko Mulumba Bougumestre ya Lemba ba Bougumestre bozana Sony na lingi moko tala ko kaliba Bougumestre akeko inaugurer WC Luxe tala yango WC Luxe oane za WC batongi pembe na wenze bakomi yango WC Luxe et à la moi Kivu moko ok wenze wana bato bakozala pas moins de 1000 personnes azupe masangazo boaka soka silisi kwa kokota yo moko mona ta WC Luxe water close WC Luxe ya ngwana nde Bougumestre akoti na kati yo zaka papa social hein talande ko na Bougumestre nenga sale Zambe yogela biso mawa tokota makama mukonzo tokei bona sekira parce que on dirait bato bakoma ko sakana na population toujours moi chance mutako voyager tout le monde a telelo ba sali toilette tout WC bon Bougumestre a tepeka zaka a tepé ko inaugurer bon on a passé quand félicite pas vraiment courageux pour ceux qui ont posé courageux na préféré ko souka c'est vraiment encouragé na télé maboko bravo très bien donc Kiv Moko donc maman moko yé azana besoin azana pour ça ba besoin na yé il faut azela muso bima donc tu n'as Kiv Moko na kati ya wenze ya donc j'imagine que na wenze il faut achap na liste bato ba kokota mardi bato mercredi après midi donc so diarrhée au petit diarrhée kaka et zab na bato ndeko sango ko non bango telikamo eza ko bato finga bato ouais au fingi ne pena au fingi manque à vision au fingi penza biso fingi no biso ba congolais yo Bougumestre nekti so za par azala ya Gombe azala partie nanga so ya nani ya Lemba pardon donc mais ça vraiment ko finga population. Très bien. Je pense que il image dimanche, il y a deux dimanches passés, tu étais gouverneur à ville na Kingabwa. Poata na terrain waya na terrain te me wenzemo ezakawana na bondi na assemblée gouverneur andimi que batonga wenzemoko moderne na Kingabwa na place ezakaya waya il y a deux niveaux. Donc tokochata ba c'est tout porte à toilette. Très bien. Et c'est une aventure. Merci beaucoup. Merci. Likama Mukonzo.
likambo ya terrain oyo ebotisi bakambo depuis Kimbuta ba problème ezaki esika wana nayebi yango depuis Kimbuta ere moko nayo komona Koko Nyangi akamati na ba terrain wana kabela ngo ba député voilà ebotaka problème au juste problème ezalaka nini na kati ya likambo nazaka même na vidéo moko nalingi tolanda vidéo wana et puis tozonga na peso malo pour que omekana nous expliquer ba congolais bayeba terrain yango Koko Nyangi apesaka ba député pona nini toyeko koma na makambo terrain ngo ezaka ya bato o terrain ngo ya Mukonzo ya Jekoko namoni récemment ba uti ko kita presque na ba député nyonso bokeda kuna assemblée provinciale bakte bakende kotala to komini na likambo na ngina zo explication lelo penza to silisa makambo peuple na chef de l'état bayeba makambo ngo ezanini suivons d'abord en image tchelanga ta 3 minutes apamba tozonga totala siko honorable a expliquer biso na mobimba TV za radio tout à l'heure merci parce que naza koyokono Mbwinga ye aza kosala makambo pona ko favoriser ba Jekoko et tout ça na mokanda nanga moko okomona kombo ya Jekoko to ya Gérard Mulumba te. Pourquoi moi je me bats pour la récupération ya mabele ya l'état toti que la ba mama basala ezali te que nazui na botoli e pa Mokonzo pona pesa Jekoko ou bien d'abord tu lié pas ya Mokonzo pour na pesa non ezali mabele ya l'état ezali mabele sika ba mama basalaka ba activité na bango maraîchère il faut tout que na bango basala misala na bango donc na yoka ki ba za koloba oh non ye azako kotsa mobulu te mutu mobulu na ya mayele mabe ezali Mokonzo et na koki koloba banda konyoso wana. Je vais répéter au Nalobaki na point de presse. D'abord, nazali kosenga na bande konyos. Okoki kozala ministre. Okoki kozala député, sénateur, au magistrat, au gradé de l'armée, général, colonel, tout ça. Kokende na kingabwate kozwa parcelle. On peut s'embongoter parce que c'est de l'escroquerie. Mais ceux qui ont lobby que ngai loko anaza na bagalon ou bien loko anga naza ministre na ke kaka na lobby na yondeko tokokutana mokolo yo commission de démolition tango tokoya na ba tracteur tokopanza nyonso donc na sengi na bandeko botika kokende kobebisa mbongo na kosomba ba parcelle et pas ya Mokonzo. Namonaka parfois basali neti carte côté machine et tout ça et on écrit ça c'est concession Mokonzo. Il y a pas de concession Mokonzo. Concession Mokonzo ezalakate. Ça n'existe pas. Azali faussaire place naye malgré âge naye, je regrette vraiment. Mais place naye ezali na makala. Eliezer. Merci beaucoup. Tovandi, question-réponse. Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci na Ndeko Eliezer, Ouazalelo, honorable député national. Merci na les Graniaou, papa Léon Lembalemba, place Azar Olanda, biso image Waneza Bango. Alors, Ndeko Jekoko, problème ya Mokonzo. Problème il y a terrain wana ezalaka nini to uti kozwa explication en clair mais pesa biso penza explication bato ba comprendre nini bomaka na kati ya makambo. Merci Ndeko Sango, je pense que Nakosengo vraiment avec beaucoup de respect na yo te na yo et puis na bato basaka bilanga kuna opesa nga lelo ata moi 2-3 minutes pour bato ba comprendre. Donc il n'a tigé lieu. Terrain au bozobenga terrain Mokonzo d'abord ezaka terrain Mokonzo te comme on ezali ngwele site ngwele. Si tu en es bandé n'engeni, Mobutu na ba années 70. À Kenya Chine, net azaka camarade munene ya Mao Tse-tung. Tant que autant mon Chine, amoni Kenya ba chinois bazaki makasi na ba rizière, ba plantation ya kolona ba yosala ba loso. Mobutu asengi na Mao na même vol na yi avion présidentiel. Azongi na Kinshasa awa na plus de 20 agronomes chinois. Pour la kisaba kinois na ba congolais ndenge balo na kaloso
baluki partout na Kinshasa pour loso et l'on a marqué na terrain où ils ont marécageux au cours de loso na terrain où il y a normal où te ko botate ba ke ko trouver ba terrain on a kaka na Kingabo parce que Kingabo ils ont quartier mo ils ont pemé na fleuve ba ju ba agronome ba tsekuna ba recruter ba maman y compris na maman à Botingai pour maman à Botinga une petite parenthèse a outa na armée Azaka na police armée, chose à mon Kinshasa, oui, batango kala, tout ça na Kingabo mineur, 18 ans. Ma mère a géré cette boîte pendant 15 ans. Maman na armée, papa na armée. Tant au Mobutu a coupé ça, batu ba enveloppe, ba kasayen. Ma mère, il pas yam azoka enveloppe wana, ne alongwaka musala wana. A côté pe na loya bato yo, ba chinois ba la zoko la musala bilanga. Bilanga on de tangi sibiso classe to koliboye. Quand je dis moi, parce qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont en place. Bref, on va commencer à Mobutu à Dotango, dans le ministère, il y a agriculture, il maman. Comme par hasard, dans 2006, Tomoni M. Mukonzo Abimi. M. Mukonzo Azanani, c'est un agent, il y a affaires foncières, il y a cadastre, chaque département, brebis, galeuse, bazanga kate. Donc il y a zaki parmi ba brebis wana. Aye ko bima na arrêté moko boya 1991. Là c'est monsieur Sirji en 2006. Fin 2006. J'ai coco déjà député provincial. Tout bandi ba méthode ba méthode ba pratique kala wana beaucoup ya kama ba groupe militaire ba boni ko beta ba maman ba kangi ba jeune garçon pona ko bangisa bango ngabi non mais bato Kingabo oyo bato limité bato Kinshasa bazana député na bango o ba voter nga pona musalo ndene ko s'intéresser na dossier Mukonzo acte liboso na poser c'est quoi na commune na journal officiel na tombé na arrêté wana journal officiel répondre ngai ke arrêté wana n'a jamais été publié dans le journal officiel. Tout en la classe, un arrêté qui n'a jamais été publié dans le journal officiel, il n'est pas opposable au tiers. Donc c'est un arrêté fabriqué de toutes pièces. Pourquoi quand tu as papa Mbouinga loba qui m'a lobi a détaillé, a décortiqué, arrêté wana. To bandi bitumba tiba yo kanga Mukonzo. Mukonzo a na prison. Tellement que Mukonzo zeko kosa, oui ba continue biso tout le bon maman, ba continue so ba lenga ka défendre ba terrain, Mukonzo sali 3 mois ba tiki mbali boso. Liberté provisoire à bien malade batiki. Mukonzo a désarmé azo continuer. Ba yako kanga so Mukonzo. Pour nous expliquer que Mukonzo c'est un fausseur. Arrêta zakanango eze alukuta. Mukonzo na 2008 akumbi ngai Gérard oyo na tribunal ya Matete. Ba condamné ngai pour na trouble de jouissance. Trouble de jouissance en termes clairs ezali occupation illégale. Mais nga naza même pas na 1 mm carré kuna. Naza kanelo comme kuna. Donc c'est un jugement monté de toutes pièces fabriquées comme ba juge bazakena ba pango kuna ba condamné nga. Mais ba condamné nga pourquoi? Ba condamner l'État, c'est l'État qui réclame son terrain, ce n'est pas l'honorable Jekoko. Ils ont terrain à l'État, ils ont terrain à ngate. Ne ba bitumwa depuis 2006 style lo tellement que Mukonzo na batuna sima. Ne oyo ko mona sikoyo professeur Mbouinga à l'époque grand frère nanga Léon Mulumba. Ba beta ekutu batika un député national en fonction ba beta ba longwe ba batika na kilote. Na complicité ya colonel Mukuna o azali lelo adjoint ya Kasongo. Wana za na échangeur. Neti Mukonzo apesa mapango kuna yepa komaki lokola commissionnaire bazoteka mapango na Mukonzo colonel Mukuna adjoint ya Kasongo lelo. Parenthèse monsieur papa. Mutako sala babe ba mité akena kananga azongi lelo abo pesi poser lokola bon matisi bo bina osaki mabele auto sepeli na yo to patio sous pété to pesi poste on est où là biloko une fois s'arrête il faut s'arrêter tant ba beti honorable Léon à l'époque honorable Toussaint Alonga pe député national ba yeko sala front ya ba député ya Mwamba na honorable Mayo Baudouin ba kumbi dossier na assemblée après toute vérification ba monique arrêté on ezaki arrêté ya mabe ndesiko assemblée nationale et ko ba résolution ba détruire on ba to batonga ki ba musicien bele biso trop temps ba comité ba généraux ba tonga ki ba ko zo résolution Mbouinga eko instruire gouverneur Kimbuta ayeko zo arrêté ba buki biloko wana banda ko tâche ba buka nyoso mais to kamwe année passée monsieur Mukonzo depuis ba karemba la suka atiki makambo wana Mukonzo ayeko kufa année passée to kamwe ke bana na ye Peggy un certain Peggy ayeko la kalelo ayesu na mikanda ya mabeona ayeko sala
abi azali héritier ya mabele wana ya Kingabwa alors que biloko eza ya mabe eza na mikanda ya mabe ndo moni scénario wana ndena ke okena assemblée na sali motion d'information président Godin Poyi tellement kayoka ka population ayoka ka biso ba ko sala siko commission ba juka décision que ba député ne sonne mardi on to kitaka biso na assemblée ba ke ko vivre ba maman ba expliquer ndenge ba zakala mabele wana. Donc c'est ça le vrai problème. Ndena zolo ba awa kaka mwana wana pegi wana ba ta wana mutu moko un certain Abdallah Prince Abdallah ba ke ko porter nga plainte na 4e rue. Ba porter plainte avocat na bango commis. Moi, je dis que porter plainte, il faut zonga après pour confirmer plainte d'ailleurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, zonga rapport pour confirmer plainte. Depuis tellement que bah que na porte na confinement na royauté bah ça il loco ba quand ba bangi sanga. Bo bangi sanga na nini? Et loco zo bundeza il loco ya l'état il loco na ngati. L'article 67 de la Constitution et zo pe ça tout Congolais droit, devoir il y a que protéger bah bien il y a l'État. Très bien. C'est intérêt de l'État. Na comme moi bah juge à koto ba bangai bah procureur il y a telle place. Mais prochainement, na rotanga ba kombo na bango nyonso. Très bien. Et puis ngai pe na fundi bango na dénoncer pour na usage des photos. Robenga ngo tellement que tant l'équipe ni to robenga ngo faux usage des photos parce que ce garçon là a hérité un document qui est un faux. Donc il continue à en faire usage. Très bien. Donc na fundi bango na dénoncer bango pour na usage des photos. Yo fundi bango pe na 4e. Kana na 4e. Ngana confirmer na plainte nyonso. 4e des 4e. On a la mauvaise souvenir à 4e. Pour na nini? Pour 4e so OK ko zonga ya moi difficile. Et ça mauvais souvenir c'est un état de droit. Et ça état de droit. Pour nzelo loko timbo bazonga ngomba lebele. Na likanisi ko koloko so nzelo barata on a liwa, il faut changer na vie. Tant sur l'autre mbongo na ndoto. Très bien, il y a pas de problème, on va évoluer. L'état s'imprégner na likambo. Et ça rapona bato limité te bato belé baba victime lelo. Bato belé bazo boto la bango mapango injustement. Ah ba magistrat bozo senga ba côté la bino ba marche ba loi minaku d'accord population ndamwa ndimi bino azo côté la bino mais bino pe bozala ba honnête tango bozo katalikambo parce que tango zo koma wana yeba ke na miswa nzambe obige na bino yo Yesu a répondaka nango na mai tango azo kota ba ya mo ba bimele ba tuna ba magistrat na ba soda Yesu nda pesa na mode opératoire faut kozala ka moko bona bo moto ba mama musu bana ba dossier na justice bazo nyokwama lelo komi avocat akoyeba na magistrat ba sali cop ba compliqué au PV. Au comment on a moisi à Bogo, commandant, on a même na chef de l'État, ba permutation, ministre intérieur, ça la permutation la soda. Policier avant di place mon asia tabeti 15 ans, ici à bota place wana linga basi, maman azoka linga maki liboso, makangu na ye, maman akata tombola, moi si na ye, au moment la blague ça la famille. Donc, les qui a moto ya kalinga maki soki ka aza kulunera kati mutulito ba ko funde bakangi, maman bokilo mutazo ko sala intervention. Ya papa kasi moto kangi wana mireyo azokaninga moni tangu biso to koli mama na bango nde oyo do babimisi esange basambisa pona nini komesa neza likama e biloko wana sengeli changer ndeko sango ninda ba satsue le mama ko makaba mokonzo gouverneur à ville André Kimbuta a commis ministre affaires foncières à l'époque quand Mwinga oyo baluka était en classement arrêté existakate c'est un faux arrêté ça n'existait pas. Donc on a eu 3 morts kuna na bilanga Kingabwa bato akufa motu moko tutilo na ebisho azanga azo vivre mais nzoto mobali atika nango katikati likola masasi kaka ya bato mukuna wana kaka konel mukuna wana mukuna wazana kaka mukuna wana na mukonzo mais sikoyo mutu pesa mabele ezali ministère des affaires foncières question monsieur asuka na osukela wana bazana jugement au baganyanga depuis 2008 est-ce que jugement c'est un titre de propriété? Pour dans l'affaire foncière, tu as titre de propriété, tu as un contrat de location, Yangoul. Tu as un enregistrement, certificat d'enregistrement, Yangoul. Depuis 2008, Brandisaka, jugement au Baganyanga. Brandisaka arrêté au Afo. Tu as un 4e mérite avant Mokonzo Koufa. Batunier Mokonzo, il y a des choses tout le monde a arrêté Bochipotan. Original les Arapi. Original les Bunga, je crois que tu n'as pas l'original. Magistrat, mais c'est très simple. Nous avons zonga na ministère des Affaires foncières qui ne kosenga duplicata. Très bien. Duplicata monanate. On va évoluer. Avec espoir que l'État va s'imprégner dans la situation. Merci. Tozo kota likambo ya seni. La lobby na yo mboka il faut batu pinza ba la muka. Population la muka. Bino bozo senga batu. Lobby marche kozala. Tolo bela likambo ngwa marche kozala koto baboy koto bandimi. Menga na zo tuna. Bazana to boyate. Likambo ezate tozo solango. Mukoloni ni bino ba politicien bozo la marche pour courage ezate. Mukoni bokosa la marche pour batu ba futa na malam ba NU bango ba ozo mbongo teti lelo ba nouvelle unité jour nini bokosa la paix nazolo ba na Fayulu nazolo ba na Moïse Katumbi nazolo ba na Martin nani Jean-Pierre Bemba Adolphe Muzito nakolo ba na Augustin Kabuya nazolo ba na Kabund
nazo ba bino nyonso wana jour ni bosala initiative tozo marcher parce que coureur ezate ma ezate kuluna le mbisi bato bazo futa matin nzele salamité jour ni boko initier marche à modèle wana ba marche ezaka na intérêt ya bato ça dit na minute bo sentir que ceux qui to continue na mambo élection na 2023 c'est vrai que beaucoup lo ba makambo bien mais plus c'est à l'intérêt à peuple té eza ba politique ba to bénéficier mingi jour ni bo sala marche aux intérêt à population nazo mona ngote nako répondre otangi ba leader mingi ya Congo tikana loba otangi Jean-Pierre Bemba otangi Moïse Katumbi ata yo moko na bo sala marche té zandu yango ezopela zandu yango ezopela zandu ndozo kipete zandu zo kipete obeti yango kara mais oye déjà ozokota makambo zandu kala milité tikana loba otangi ba leader ebele ba kulutu ebele na ko peso raison oza na raison et puis oza na tort na soka tort tort ezali ke tozo bunda makambo seni na 2006 toke na élection toyebi muta ganyaka ba pesi biso mutu mususu na 2011 toke na élection toyebi muta ganyaka ba pesi biso mutu mususu siko sango oyo linga mboka oyo olito continuer kana makambo wana na ko condamner o sango sobike tozo bimana nzela eza pona intérêt ba politique te pombo kekende malamu sango na biso c'est quoi le problème mutu akei a voté libata amona ke libata mutu ba publier ke libata mutu azui mutu a voté soso ba mona ke soso mutu azwaki mutu a voté ki a voté Katumbi ba mona ke za Katumbi mutu a voté ki Tshisekedi Félix ba mona ke za Tshisekedi mutu a voté ki sango mutu a voté ki Jekoko eza le saka passe lelo bon na quartier ba voter ba député ba voter Jekoko beaucoup na suka boye ba longoli kombo mutu sabimi c'est très compliqué sango na si ça pardon sango na ko répondre aux élections sango na zwa ki ba message ebele na Facebook ba tu mingi ba salinga remarque ou choloba ngana sengi boy na zo pesa son numéro na ngana téléphone na ba kinoa ba congolais numéro na ngana izali avec autorisation bien sûr 039 3 fois 38 49 12 et ça la WhatsApp et ça peut appel normaux ceux qui prennent mes alinga na député provincial pour mes ana kisenso pour mes ali wapi o makambo ba travers moko bozana souhaiter bozana ba injustice ali bobenga ngana bino to ko marcher o makambo na place moko bozandu o to ko marcher na population parce que tozali ba représentant ya population place na personne que moi tore ngona na za près ndenge to benga ko mingi bo ba benga boy ne ko sango benganga na ko za liboso to ko marcher parce que tozana kati état de droit liboso ba tumuso ze ko banga mom ko ça marche ba kangio ba ke ba malamo ko sortir makala te siko komi ba to ba ke marche c'est un droit. Très bien, on va évoluer s'il vous plaît. Le ministre de la bêtise c'était awake côté moko lo baki bien côté moko lo mabe. Ba élection s'il vous plaît. L'élection c'est un point fondamental d'un pays. Je suis d'accord avec vous. To ko linga te ke muto honorable. Na si ça pardon de honorable. Non. Na pas na kotika. Na tikelo bambale. Mais na tikelo bambale. Kasi tika ngapela. Na tikelo bambale. Ya suka pona na singa permission na suka. Élection ezali point moko fondamental pour la réussite en mboka. Pour l'avancement mboka. To bunda makambo seni oyo makambo eza na kati kokoma wana to lobango na sepelité nengo lobike non place wana tsango nde bakino lobaka obeti libanda ngai pena na zoyebisa yo soki ezo dépendre na ngai soki ezo dépendre na ngai mboka oyo eza na besoin ya dose ya dictature lokola ya Kadhafi soki ezo dépendre na ngai dictature ozala na avantage ya population biloko ya élection nyonso tozo sala wa alors qu'il y a un petit groupe de gens bazana kati ya masolo et cause en opposition et cause à la majorité moi je suis pas d'accord avec ça. Ce réseau dépend de Nangai, le président de la République pour le moment besoin ya peuple ndef sengeli préoccupé ba politicien. Ah on lobi ba to ba tambola pour na élection. Je suis d'accord pour que les politiciens battent le gros leader d'opinion ba benga batuna balabala batambola pour l'élection. Mais l'élection la population da ko voter finalement ba député bazo kabona na population. Mais ngana lobi boy pendant mandat na bino na lingina mona marche moko batu ba initier pour courir zate. Marche moko ba initier na minute oyo et en école moko ezali. Ngana rendez-vous na pesa la jour. Nazo ebeo. Pesa nga jour bakino bazo na biso. Émission o ezali émission bakino balingaka. Bakino ba komela yo. Baloka jour, baloka ba pomba za nango. Tout ça la marche à mon nez, tout que n'est-il ministère, c'est pour ça que ma courant. Ngala bi courant. Zone personnel facture naïe. Voilà. Nazane pour ça l'action wana. Toké so tokola liboso ministère qui par ministère amine hein. Ouais. Toké il y a énergie toké tokola liboso ata 3-4 jours. Toé ba makamongo le kana courir za ezaka kindo kitonini. Très bien. Nazo. Ko kate na tongo, ba changer singate na poko zongi. On dit to comment vivre na ndoto, biloko
bato nyonso bazo aider mboka te bangwana na tango bato bazo aider mboka te eza bato bazo aider chef de l'état te il faut to telemela bango na nzela po mboko échanger. Très bien, merci na nazo zongi pa na yo opération zongi c'est la snell facture na il faut ça la mana lobaka yango déjà bato abi otika kate na tika kate lokola yo lobi oza molobeli ya peuple ngai pe naza journaliste o bato bazo kanga na Congo mobimba toko sangana to bima na balabala eza officiel to zongi c'est la snell facture na ye nazali partant snell azoteka la biso molili azoteka la biso molili et comme le to na kuzu menzoka to na ndako to ndima moto. Très bien, on va entrer de l'autre côté à régie to mengana kolanda ba élément pour comprendre. Rita Bola a démissionné Gilobi. Rita Bola mwana mabe wana ndenge bayemba ngai te musicien mutayemba bon balobi ke akoma mwana mabe puis a démissionné ce que lokola a démissionné honorable député moko alobi oh yemta alobi yemta a expliqué ba makambo la ndaka honorable na ko bola ka élément ya police toza kozonga TVza radio te tokota siko makambo aseni mais situation à Lubumbashi lelo na tongo a déjà lusha na Goma pardon Goma lusha ba filimbi baza déjà na balabala like ça na illustration image wana na tala ngona ava toko makambo honorable ndenga lobi total lusha filimbi eza place wana. Donc on va prendre ça après. Alors on y va d'abord, on y va avec honorable Mukebai et puis l'élément à police toza ozonga poto continue. Le député provincial Mike Mukebai, élu de la circonscription électorale de Lingwala, fustige la démission de Rita Bola à la tête de la DGRK. Mike Mukebai estime que c'est une fuite en avant pour qu'elle ne puisse pas répondre aux accusations portées sur elle sur la gestion de cette régie financière de la ville de Kinshasa et demande à la justice de faire son travail. Rita Bola kwa kolongwa na DGRK te hako kimande. Ndeko tala mokanda yango. Tala moto mobimba nyonso bakomi abazuzi babengisa ye. Akenda bakoze azonga mbaya mibale to ya misato to ya mine tala babengisi ye wapi babengisi ye na parquet général pour la cour de cassation babengisi ye na quartier général ya police judiciaire de parquet babengisi ye na parquet général pour la cour d'appel de Kinshasa Gombe bisika nyonso basi babengisa ye mama wana azali na mbongo ya bana ya Kisasa na kati ya saki na ye esengeli azongisa mbongo bazuzi na koyoka nungu tazolinga kobima mboka lobi na kobelela bazuzi bino bato bengisaki ye azonga akenda te aya koyanola. Signalons que Rita Bola, DG du DGRK, a démissionné, précise que sa démission n'est pas liée à sa convocation au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Après la 6e prorogation de l'état d'urgence, l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, accompagné de son adjoint, a échangé avec les officiers des différents bataillons de la PNC sur les mesures prises par les chefs de l'État concernant la Covid-19 et à faire respecter chez la population. Et par la même occasion, il a procédé à la présentation de plus de 300 civiques composés de bandits à main armée et des bandits de grand chemin communément appelés Kuluna. Le général Silvano Kasongo, inspecteur de la police ville-province de Kinshasa, demande aux officiers de la PNC de traquer tous ceux qui vont aller à l'encontre de mesures prises par les autorités pour stopper la propagation de la Covid-19. Moi, négligence. Moi, goy, bandi kokota la police, bazokanga batote balata masque te, muta otambola balabala azui masque acheboy. Otambola. Abi bazoko bakangi bino population après ça, police tracasserie. Oh, eza kolata te, kolata eza boy. Balobi port obligatoire. Port obligatoire. Azui masque tient dans le boko. Tant que police aye akangi non, naza na masque. Est-ce que babi masque eza montre? Eza tia na elongi. Bino esengeli bosa biso. De façon que bato baye bake malade o esilite. Ba pays mosusu basaki ba déconfinement lelo. Bafungolaki avant tala siko bakazo bakisama mokonzi ya mboka azwaki ordonnance état d'urgence a baprologe yango pendant 2 semaines esengeli bato batosa babi bare kufungama te boîte de nuit kufungama te ebembe uti na mort mala moko kokunda mais soko ke en dehors police akokanga yo babi mutuka boye taxi esengeli za 3 personnes taxi bis 12 tosa autocité bakokanga yo okofuta bamande bolo batete kase nde yango na commandant ke baza bagoigoi ba infraction za ebele baluka infraction na bakango poto salisa bato ba respecter malade ekita pambate malade aussi que zuyote kozonde kona yo. L'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa recommande aux officiers de la PNC de bien faire leur travail de peur d'être sanctionnés par la hiérarchie. Très bien. Alors, on a appelé ça très rapidement, hein, Bolimbisa, on a appelé sa précision par rapport à la bourse. Mais tu dis, Belé Babenga Inga Lobby pour la Likambo, bourse Otolobaki.
Comment okoki obtenir une bourse? Ezali test moko ekosala mais concours ekosala le 28 septembre ezala na UPC. UPC za en France ya Kankokolo. Ezala le 28 septembre na 11h. Ba bourse ezali plus de 30 000 bourses au bato bakokoso. Bato ba participer ba critère ezali nde bolanda na publicité awa. Au fouti $10 na yo. So au fouti $10 zaka pose le droit d'entrée. Mais si on gagne makamunyo ezali. Par exemple, comment obtenir une bourse? Pour obtenir bourse, il faut participer à un concours de bourse où ils ont organisé selon la session académique. Il y a différents pays. Comment participer? Pour participer, c'est simple. Il faut avoir un diplôme d'État. Donc, si vous avez un diplôme d'État pour le premier cycle et avoir un diplôme de licence pour le deuxième cycle. Ensuite, passer au bureau. C'est-à-dire qu'il faut aller au bureau pour le somba ticket oyo kozala nango na concours. Okokota na concours kaka soki oza déjà na droit na billet wana. Biyango kosombela ngo $10. Pona ko préparer bourse wana. Ndenge nini yo kosala, c'est-à-dire makambo nini yo kotanga, précision sanga ya makambo nini yo kotanga. Il faut préparer matière ya mathématiques, tanga mathématiques générale, tanga français, tanga culture générale, tanga pe anglais. So kangi biloko wana 4 maîtrisango ozana droit. Donc mutazana diplôme d'état, mutazana diplôme à licence, akoyi pe koya ko tenter chance au fouti $10 na yo, ba pesi yo jeton. Et ça, ticket qui permet au concours à jour. Comment gagner bourse? Pour gagner une bourse totale, il faut faire 75%. D'ailleurs, déjà, il faut gagner 75%. La bourse totale, ils ont couvrir les frais académiques il y a 4 ans, dans le logement des frais avion. Étudiants, ils ont en charge kaka ration naïe. Donc, les détails sont moins ébélés. La place est limitée parce qu'il faut qu'il y ait 10 000 personnes pour participer et puis les meilleurs gagnent. Babou c'est 30 000 mais pour une étape à Kinshasa bazo bandana une étape à Kinshasa et Lubumbashi babandu doekoya mais d'abord Kinshasa et ça le 28 septembre déjà dans 3 semaines bakokata parce qu'il faut bazo liste ya batu ba identifier pour n'empêcher sabino ba message surtout jeton batu ba koya participer $10 okoya. Suivez d'abord cette publicité pour la refoute ça facile. Avenue du Livre soko yena au Jeffrem l'avenue du Livre numéro 75. Na premier niveau, première porte, avenue du Livre numéro 75, référence au Jeffrem. Si vous avez un numéro de téléphone, ton numéro à Vodacom ou $10. Vous avez $10. Au sommet déjà jeton na yo. Parce que si vous avez limité, tu as un dérangement. Tu as des banana biso, tu as une bourse, tu as une tanga, tu as la bénéficiaire de ma campagne. Suivez quand même cette annonce, tu as un peu de TV Radio. Univers Service, en partenariat avec les universités Gomel, Surprise Elf, ISTAM et CSU, organise un test de bourse d'études pour 6 pays, dont le Canada, Chypre, l'Ukraine, la Tunisie, la Turquie et la Biélorussie, qui aura lieu le 27 septembre 2020 à l'Université protestante au Congo IPC en sigle à partir de 11h. Pour y participer, appelez-nous au 081 15 75 330 081 15 75 330 ou au 089 240 66 et 64 089 240 66 et 64. Hâtez-vous car les places sont limitées. Bokangi déjà numéro à Jekoko Moulumba, honorable député, donc 0999 3 fois 0999 384 912. Si vous avez une sous émission, vous avez mais plus vous pouvez savoir information, vous dénoncer parce que vous avez l'obéli à peuple. Likambwaseni est Kaboli classe politique et Kaboli population. Bato FCC il fallait normalement marcher les lots. Hein? Population normalement vous avez belé. Bato FCC. Oh yotangi wana. Kasi bango ne bazo majorité na l'assemblée. Ah, okay. Na gouvernement donc baza ebele so bazaki muke bino bimisaka président ya mbongo tena boy vraiment na voie normale papa baza na batu boza na ba député muke par rapport na bango c'est bien fallait basa la marche lelo kasi voilà pourquoi to lingi seni et ça la bien pour na makambo cholo ba raison à marche na bino ezani expliquer dans le bateau merci na ozonga muke de 1 il y a eu un torse au niveau de l'Assemblée nationale mukolo banterina qui Ronsard Malonda. Pour Nezaki inscrit à l'ordre du jour T. Pour moi, il y a une entorse. Pour moi, déjà qu'il y a un problème. Ce côté l'article 49, on appelle ce qu'on a tenu dans le tongo. Il y a un règlement intérieur.
là na koluka natindi longo na tongo wana nakoluka ta yo tindi te nakobeta kaka yo lobaka makambo na ngo na kolanda okomona ke balobi boyi nalingi na soko tangi yango po to développer yango bien ndeko okay nga nazoluka yango so emonani na otanga okomona ke makambo eleki na Assemblée nationale neti bazana majorité entre guillemets ba protéger ba favoriser kolekisa mutu moko boyi o bango bazana ba intérêt caché c'est-à-dire yango ezali à l'initiative du bureau président l'impression l'accent dans le logo pour votre batanga à l'initiative du bureau l'assemblée plénière crée une commission spéciale chargée de donner des avis sur l'entérinement ou la désignation des membres de certaines institutions publiques fonds compétences lui est confié. Merci. Donc pour pas désigner Moutou il y a une commission au Basalaki. On va te parler de l'article 49. Il y a un règlement intérieur, il y a l'Assemblée nationale. Bon, ce qui est la commission de Salama Kessili, tu as compte sur l'article 70, simplement, on a dit l'article 70. Article 70, c'est lobby. Les documents à soumettre aux délibérations des membres de l'Assemblée plénière sont distribués 48 heures au moins avant les séances, sauf cas d'urgence. Merci. Donc, cas d'urgence, na kabalobeli wana donc bakopesa bango na kati ya salle okomona député mokote azwa rapport ya commission o bafandelaka makambo ya seni po maliboso yango wana nano otozomona ke bato wana baza na majorité entre guillemets na assemblée bazobomba na sima ya kotia rosarwa bayebeli koni bazosala ndena otako le baliboso ok tokolinga su ba erreur ça en 2006 na 2011 ezonga na Congo te parce yango de base ya mboka sango mokonzi yango de base yango to lobi boyi et puis to moni ba confession religieuse passe ba bi ke rosa na wuti ba wangani Hollandien on a ki ngo ba wangani ba bi ba yebi ete ba tindi ba délégué ete na mukuse na koloba boyi Assemblée nationale est entérinée et pour mais Assemblée nationale ke baza ba député nationaux biso peuple neto tinda bango kuna biso peuple to boyi mutuwana to lingi yeti gouverneur a boyi marche wana te gouverneur a za droit Jatilingo bila boyi marche wana faux problème pourquoi faux problème constitution to za nango awa to za na régime ya ko informer gouverneur. Le gouverneur n'a pas du tout, je dis bien du tout, le droit à interdire une marche pacifique, on l'a informé. La Constitution nous demande d'informer l'autorité urbaine. Il ne nous demande pas d'avoir son aval ou son autorisation du tout. On l'a informé, ce qui était normal, c'est ça la procédure. Lobby toko marché, toko lakisa, mokili mobimba, bana Congo, bana Kinshasa, bana Congo mobimba, bana monde entier, to boyi mutuana. On a nini to boyi Bachela bino Angelou te to Bachela so mutu n'habite kaza incompétent ou quoi non je ne suis pas là-bas pour m'nanga zali ke balobaka au monde c'est pas tout baina ba sali ba jongler pour balekisa mutu wana c'est qu'ils ont intérêt et puis mutango to kenan musika nani balekisi malonda legi une élection papa quand je parle de la population solo malonda legi une élection nazo makambo élection naza konate nazo ba makambo o eleki na assemblée parce que élection est salami balobi awake l'air eleki nyoso faut pas so par rapport wana ya commission ba pesa na ba député est-ce ba pesa ba député sango ba pesa ba député par rapport à commission ba pesa pour ba yeba ki makambo ni bazo sala bref lobby tozali na balabala pacifiquement nazo profiter na micro ya sango na caméra na yo mesure distanciatoire c'est beaucoup ça là yango mesure barrière ngai na ba tunanga to marché na kingabwa na zuina ba précaution na sombi ba masque 1500 masques ba cache ne on a ko distribuer lobby avant manifestation na sombi yango boko mona ngo lobby soko za na temps o lobaka TV za radio te na sombi na ko distribuer ba cache ne na sombi ba ko distribuer ba cache ne très bien et puis mesure e ko zala respecter na lobby bo na so beta siko sete na bato ba ko marché ngamo na ko marché na so beta sete ba ko marché parti wapi ngamo na kingabo a partir ndako na ngana bimi na fanfare na ngana bato na ngato kei to ke kuta na bango tina échangeur na sengele bato ba marché lobby marche zali pacifique babukate koyibate kotumbate kobundisa mutuke kofinga pete to moni ke batu pa FCC balancer ke ba passer na marche ko bana lelo ti les 9 nous to lobaki mais ngai je koko na yebi ba joueur
nayebi bagé na bango nayebi na entraîneur na bango. Très bien. Donc lobby toza na bango bagé wana c'est du match vu basala pour la consommation locale. Est-ce que tout est mené à voie normale baza pena na batu ya solo tant bazo ki baza la majorité dans l'assemblée ils sont au nombre de combien biso peuple tozo soutenir ma démarche tozali 80 millions bango baza combien. Très bien. On va pardon. Allez-y. Nazobeta c'était awa makambo ya distanciation sociale wana awa makambo ba mesure barrière peuple bo respecter yango parce que corona ezali réel. Batu nyonso na bandeli totindi mutu na violence te makambo ya gouverneur tokoyoka ngo te parce que ça na droit ko bengana ya ko pekisa so marché te tokoyoka yete to informer nenge constitution lobi on l'a bel et bien informé et souki wana apprendre acte apprendre biso to zakunate. Très bien. Lobby to na bango na balabala marché pacifique makambo eleke la fois passé même ngana nazaki content nango te. Ministre intérieur tika na tanga lettre ministre intérieur Gentini Ngobi la sali réunion na kati ya réunion à Sololi babiloko nyonso alobi na bango non moya bosa les alités parce que ba mesure barrière état d'urgence na yo qui me semble que ba répondre épée et pas Augustin Kaboué. Je ne sais pas si cela est vrai mais na yo qui va ibisi que ndenge za boye tangu ba uti ko inaugurer hôpital au maman Oliva inaugurer qui est-ce que ba respecter qui mesure distanciatoire pour bato bazala ki ebele est-ce que fait à l'état de la kingaka tu ba respecter qui mesure wana za ba raisonnement ya bato bazo pousser ministre intérieur Zela ministre intérieur a commis il y aura lettre à commis communiquer l'accent communiquer officiel numéro 00 bah voilà tiens ils appellent 00 na monia hotel ils attendent 2020 il y a un dépôt de matin ministre intérieur 00 pourquoi numéro ezangina numéro à lettre ne longa la coca on a monia ngo le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et des Affaires coutumières invitent toutes les associations, plateformes et politiques impliquées dans le projet de l'organisation d'une marche qu'ils compteraient organiser en date du 9 juillet courant à constituer une délégation de 2 personnes par organisation ou plateforme pour participer à un échange à ces sujets. À 15h juste précise, à son cabinet du travail situé à l'immeuble, la territoriale, 6 boulevard Triomphal, non loin du palais du peuple. C'est mercredi. Les respects de les restrictements. Gilbert Kankonde, Malam. Ce que c'est solo. En tout cas, lettre wana nazo mona ngopo na éviter so eza 40e lettre, eza 20e, to eza 3e naza ko ebate. Na linga na tanga message à Moïse Katumbi au Bango Batindi, je pense qu'on va lire ça. Suivons d'abord l'IDPS qui a communiqué, bazar au la sensibilisation pour la lobby. On suit, on se retrouve après. Nathan Ngapé, Bato la Mouka, Bango Basali communiquer, puis honorable Azomaloba pour la Bim Sali, Lora Sourato Silisa. Quelques secondes. Zong apoyo Silisa. Et encore Bungango. Théo, Bombaka Koma na papier. Merci. En image, l'IDPS, et puis on se retrouve après pour terminer. Respectons le geste barrière contre la Covid-19. Point de chute, le palais du peuple pour les dépôts du mémo adressé au bureau de l'Assemblée nationale. La marche se veut pacifique. Voilà. Et puis, bah, leader, il y a la Mouka, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzitou, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi Chapwe. Ça, image, on a Bangopé, Baza organisé ma marche. Donc, samedi, il y a la marche à la Mouka, on a étendu à territoire Mobimba. Donc, Bangopé, Baza contre Likambouya Malonda, Bangouana, ba leader, Nyonso à la Mouka, Basangani,
lokola moto moko pona kotelemela malonda wana eza communiquer na bango batindeli biso ndenge boza komona wana. Donc en même temps na Goma lelo bato bazaki déjà na balabala mais bauti ko disperser bango na police tout à l'heure. Mais penza mo matata eza bande kwa film bitala bango wana nde bozo mona TV za radio te rapidité bosolo na politique en temps réel makamunye soza ko salama ndenge tolobele ndeko je koko tokomi na suka na 5 au moins 2 minutes wana lobelo komo kamoke 2 secondes. Voilà. Initiative wana ya balamuka eza vraiment louable. Mais lo comment on a yokaka pasi na motema nanga. Na tango tozo bunda makambo etali seni nde na biozali kondi ya mboka. Pour la nini il fallait tous la kaka ensemble et biso moko le même jour batunyo surtout sali action moko commune ya makasi bato ba comprendre. Na kata makama seni etali makama parti politique te etali plateforme boete ba eza ba erreur moko dans l'avenir il faut tout le kamoye to tikango. Na tango bloko essayer tout le monde a kalelo awa dans exemple moko bon c'est pas grave. To sangani porte-parole ya o top secrétaire général à parti o ezala opposition ezala pouvoir beaucoup tani bo sali action moko commune pour ba mona ampleur ba mona ke batino so bazo tambola na nzela moko naza contre bango te c'est bien ba ça peut jour Rolanda ce peut faut appuyer bango to quoi appuyer bango ce peut pas on va appuyer biso peut ba appuyer même bala sima to comme to ça ensemble to ça action moko commune pour ba mona ke batino so baza contre makama besoin na katamboka. Très bien, merci beaucoup. Tokomi na suka ce que toto mola maboko toto na mo ba question mais en même temps nazo signifier que congolais ndeko moko abungisi passeport na ye ayi kotikela biso ngo na tongwa azolela asengi biso so toko ko salisa ye naza congolais moto abungisi na neloko ko senga ete toko salisa pamba. Donc kombo na ye Isaac Kokelo numéro ya passeport na ye ezali 21 19 417. Numéro na ya contact ezali moto akomona passeport wana sa msolo koti yaka na ngwata na bosolo na politique ezali 089 340 50 86 090 499 95 01. Donc soit toye na ngoka na installation à bosolo na politique toza na avenue du livre numéro 75 premier niveau première porte yaka kozongi sa passeport wana et ozala malamu ndeko za na ngo penza bosenga bosalisa ye naza kozela ngo makasi. Bosolo na politique lelo na poko ezali susu direct kozalawa ngai moko na ozala susu na 19h30 pona kosolola ndeko Jeri Biangala kozalawa TV za radio te na ozele na sambisa na pokwa po makambo za ebele tombola na maboko pona tuno na biloko ebele Jekoko na mona okala honorable Jekoko Mulumba député provincial ya ville province ya Kinshasa mais za eli ya Moamba outi koloba na ngai awa ke makambo ya mokonzo wana eza une histoire montée de toutes pièces pour baïba l'état mabele nde olobi hein exactement o tu peux koloba na ngai tout à l'heure awa ke ndenge ozalaka na babilo ono ya PPRD wana ondimi ke zaka ba erreur hein une faute avouée ta moitié pardon ndenge olobi te PPRD za grande école na lekaka na école wana na yeko kene na école mususu ya MLC mais na yeko sukela siko na université na kata IDPS tiko tango tangi babilo onyo so comparer ke IDPS ndeko za mwa likolo selon yo te za pepe ndazo tanga ngo ezanga ite donc ezali conviction na ngai na kei na IDPS pona ko tala ndenge zo sala ndenge tozo kene pe na mboka c'est-à-dire outi lo banga pe tout à l'heure ke nzale zakaka population pour le moment Félix Tshisekedi nano asali makambo alobaki te te na lobi ndenge na te na lobi ke Félix Tshisekedi abandi ko sala maintenant na commune sikoyo la kaki bisote na sikoyo place peuple alingi te to bunda ke tokene sumusika to simba mokonzi mboka na pesi exemple même awa ke mutakuti libulu ba osomi lupango kuti libulu ba timbola pendant 50 ans okunda na 2 jours te azokende malamu maintenant na comité ka comité to boka lokuta te yamana ndobi ke dossier mukuna eza politique nde olobi wana te dossier mukuna eza politique batine so bayebi maintenant na baba bayebi ke eza politique baba ba obayoka kate bayebi ke eza politique na pesi exemple ke business toza makambu to bota bana okomona te ke mutu o bazo violer o bazo violer mutu bazo violer zo yema na chiluba eza violté c'est-à-dire outi ko sili sawa o penza bosole sili ndo outi ko sisage makambo Argentini loko la Argentine me bomaki na ngwele kuna na ba député makambo azando pe moyo côté za te te makambo azando za côté yango na côté on to sala ki déjà commission au niveau assemblée ba to pesi déjà ba résultat na biso to zela ke ba rendre en public. Très bien bosole komi na suka numéro de téléphone est à 099 039 donc 999 38 49 12 to sengi na bana Kinshasa pas de place nyo so ba injustice ezali o ba indien o ba sali boy o ba betaki mutu o ba zo boya ko futa ba benga na bosolo ba benga biso to zaki eli po nango to luka moyen to bongisa to telemela bango bozonga na ba droit na bino ba to musu mona ko loboko katana na musala chino moko mona moko asaka na machine aza machiniste loboko katani ba boya ko zonga ba droit na e tina na biso ba député yango wana ekendaki o Capernaum to zo imbana no plus blanche na yemba kala boss Ibra lukela nga jibe mpiana na mona jibe kala na la besoin jibe na bosolo na politique
na ba question ata 8 euti na bato. Jibem Piana, papa chéri Motopamba, l'homme qui a mis l'eau dans Koko, kombo nonde moulayi na olukwao. Yaka la tunu numa mitune zali Mosaka boye bisa papa chéri aya bosolo makambo za ya politique na eba ite kazaka na politique ba dossier politique ne bimi. Aya watoto ne mituna. Blanc plus blanc que neige, blanc plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Et kendaki au Capernaum makutani na baye kolibaye, lisese alelo ezali nango kimia e compliqué pe batute. Na ngai boye bakaka. Congolais pour na intérêt ya mboka, il faut tous en abolinga mikate na sana mafuta. Ata bazo kalinga place esili meso ba tie farine ba fongola place moninga kota. Boso le sili. To kuta na lobby. Lelo à 19h et puis lobby to na marche. Bye bye. Blanc plus blanc que neige. Blanc plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Nangina lobalika moko na lobate. Papa na mama na ngai bakabwana. Bakabwana kala. Na ebiti na bakabwana. Bakabwana ka po mama botaka libanda. Sikonga na koli na tuni ba mama leki na ngai. Mama leki. Mwana oyo oya boma libala ya papa na mama bakabwana. Akenda wapi akoma wapi. Yo ba mama leki na ngai. Kasi mwana ngo yote. Oh, nani? Oh yote. Plus blanc que neige, blanc que neige. Bana Kinshasa topesi bino lisusu mote ezali ngai ndeko na bino Benlo Beach ya Cyber Café Benlo Beach na ye lisusu kopesa vraiment ba félicitations ebele na bandeko nyonso basalaki biso confiance ba participaki na programme ya DV Loterie 2021 na ba bureau na biso na yebi ete bozwi ebele tozali na contact na bino na yebi lisusu kopesa félicitations pe merci na bandeko nyonso ya diaspora o bazali na Uganda na Rwanda, Tunisie, Afrique du Sud, France, Belgique, Grande-Bretagne po basalaki biso confiance batindaki biso ba photo na bango na WhatsApp po pe to faire participer bango na programme ya DV Loterie 2021 bango pe bazwi ebele je crois que toza na contact pe na bango pe tozali lisusu kosenga na bandeko nyonso o ba participaka na DV Loterie 2020 ata obetaki pa na biso te mais ozali gagnant ya DV Loterie 2020 ozali na ba difficulté financière to aussi ozwaki visa mais mbongo ya billet ezali te yaka kaka na lombango en face ya Hôtel Phoenix bureau na biso ezali wana okozwa lisungi na yo pe tozali ko rappeler na bandeko nyonso o bazali de par le monde na Kinshasa mais bazali na posa ya koya na États-Unis pour visiter États-Unis koya na cadre touristique koya na cadre des affaires na cadre des études bazali le bienvenu na ba bureau na biso pona kosunga bango na ba procédure nyonso topesi bino merci. Merci et merci encore. Par résultat à DV Loterie 2021 et Cybercafé Benlo Beach, spécialiste en immigration américaine, Oyo et Zwami en Facia Hôtel Phoenix na bon marché, Galerie Igoton Zambia Lemba, Pena Apocalypse Vende na Masina, Bissonyo so Oyo to Betaki Toyapo na par résultat, ya solo prise en charge et Zali. Cybercafé Benlo Beach, spécialiste en immigration américaine. Merci papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba pona komba o bundeli biso pendant 38 ans. Ba Congolais nyonso to soutenir vision ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Parcours Etienne Tshisekedi, qualité Etienne, un vrai patriote démocrate, ouverture consensus, respect aux engagements, un grand bâtisseur, pacificateur, paix de la démocratie. Qualité Etienne, un vrai patriote démocrate, ouverture consensus, respect aux engagements, un grand bâtisseur, pacificateur, paix de la démocratie. Hommage Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi a sacrifié et jeunesse restaura la démocratie.
Tshisekedi, na président Félix Tshisekedi, na Chilombo Antoine. Hallelujah. Yaka Nzambe. Tobeleli Nkolo. Po ete ozali esengo oyo ezalaka te katikati na mitema ya baye batalelaka yo Nkolo. Yango wana Nzambe tobeleli yo Yesu. Okita na mboka na biso. Yaka Nkolo. Kita Nkolo. Okonza katikati na mitema na biso Nzambe. Tozali na posa ya kimia na yo kati soki oto Yesu nani mosusu Nkolo. Soki ote Yesu nani mosusu. Tobeleli yo Tata. Kita Nkolo. Kita Nkolo. Kita Nkolo. Salela biso Nkolo na yo. Pesa biso kimia na yo Nzambe. Merci Seigneur. Yaka Nzambe, Yaka Nzambe, Yaka Nzambe. Kita Nzambe, Kita Nzambe, Kita Nzambe. Sala Nzambe, Sala Nzambe, Sala Nzambe. Tobeleli, Tobeleli yo, Tobeleli. Viens Esprit de Dieu, viens Emmanuel, règne au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, nous ne voulons que toi Seigneur. De nous-mêmes on ne peut rien faire, il n'y a que toi qui peux